Merci Moteming ya balandi ya aussi ali Congo lelo to ça suni sengo okuta na bino eza moko ya résistant na Congo ya Bruno Mimbenga oyo boyebi moko ya babundeli ya mboka Congo moko oyo ya ba jeune telemi pona kotombola mbongo et puis kotombola mutu na ye parce que amoni mboka na ye ezokina mabe pour la première fois na bino kolanda émission oyo bo s'abonner massivement na aussi ali Congo et puis partager ba émission na bino parce que chaîne oyo bonde yango epesaka biso ba information pe talisa biso makambu oyo eza koleka na kati ya mboka Congo nde tolobaki bayi kokende likita na mikili ya Bruxelles bisika oyo bo France école France kozwa moto ya Union européenne wana to komona France to komona Emmanuel Macron directement oyo boye abengisi ba président africain nyonso pona kokende kokuta na kuna pona kokende toujours ndenge boyebi ndenge bandeko ba diaspora boza ko sensibiliser boza ko mobiliser pona événement ya le 18 na le 17 février et le kanana lolenge oyo bobiso nyonso ba congolais bisika tozali na mokili pamba te mboka na biso eza en danger ndenge to koyebisa bino abu lelo ndenge to bandaki koyebisa bino seul eloko oyo bandeko bayebi na bitumba oyo boye mwana mboka maman océan de la presse congolaise abundaka na bitumba oyo bandeko kabuya bakopanya biso ba JDK ndeko Bruno Mimbenga to kobunda pona mboka parce que to moni mboka eza kokene mabe lelo oyo boye parti oyo bandaki koyebisa biso le développement et le progrès social bakosi 40 ans. Mais tu comprends que 40 ans na bango eza juste ya munoko 40 ans na bango eza juste ya futilité oyo boye tout monde ba nouveau riche ba na kati ya mboka pour na ko s'enrichir parce que du jamais vu monsieur Félix oyo le bisaki biso le peuple d'abord yemoka kobi ko somba ba mituka sport kotambo na ngo tandis que bande ko na biso ba ko zanga bilia tandis que na monyele ya mboka insécurité zali tandis que a on a Kinshasa tokozanga banzela ekufi non ekomi problème pour na kotambola na kati ya engumba Kinshasa yango wana biso ba imboka tolobi eloko oyo boye to permettre yango le sous-souté parce que totali batu oyo boye batali biso mauvaise volonté na bango de lo oyo boye to komona contradiction sur contradiction mais moi je sais que non c'est la meilleure des choses à ça ou bien meilleure façon à ça là les abisso peuple tant que le peuple les abatu oyo bo bazana conscience pour na kotelema pour na kobunda pour na mboka Congo parce que lelo oyo boy boko mona ba ko zo babiso ba ko le bono mbonga mapona mesalité kuna ministre de finance alobi 1,600,000 déjà ba débloquer ki yango juste o ba ko sala peuple congolais boy bango que na minute on ndenge to ko ba awa boy batu oyo boy bakotisi biso na boyima bakotisi biso na bolenga pour que base délocaliser oyo boy eza koleka na mikili ya Belgique le 17 pona que no ba congolais balanda makambo eza koleka awa yango wana ndenge toujours Bruno Mimbenga le combattant le résistant mobundeli ya mboka oyo boto ko sensibiliser toujours ba jeune to telema biso baso jeudi ebele bisika nyonso bozali parce que ngonga otoza nango eza lisusu ngonga to osama sécurité parce que batu oyo boy balakisi biso limite na bango balakisi biso que non baza na mauvaise volonté ya ko trouver solution pour na ko sisa insécurité pour na ko si licence na kati ya mboka na biso pour na ko luka ba investisseur tisika oyo boy ba ko mema biso na bazing zone ba ko mema biso na makambu oyo boy eza ko pesa avantage te pour na peuple congolais Denis Kadima alobi awa que non tisika oyo boy soki que pour ngai bitumba nga bandeko babibi o balandaka Bruno Mimbenga ngai bitumba nga na mona kaka be élection yango neza malheur pour na mboka Congo et là ko za la bonheur pour na peuple congolais à soulèvement populaire parce que soki toke na élection ndenge batu misu basolo ba élection mais entre élection na soulèvement be révolution ni neza malamu parce que to moni awa boy tango Denis Kadima lobby soki que to élection salemi na 2023 te c'est que le gouvernement a sama lukonde ndeko za nani et koza la responsable ya makamuyoso oyo koleka na 2023 yango na aigle supérieur président élu Martin Fayulu na Adolphe Muzitu bakomeli déjà ba communauté internationale bakomeli union africaine pour na ko mettre bango à témoin kotalisa bango que non botala batu oyo boye biso la muka to proposer qui nzela de politisation CENI to proposer qui nzela ya consensus électoral bango balingi te donc batu ba ko préparer chaos crise na kati ya mboka Congo eza régime oyo boy sama lukonde lokola moko ya chef du gouvernement tilelo oyo boy to ko kende deuxième année na e mbongo nanu bango ba prévoir quitter selon bandeko oyo boy baza pona élection mais pona biso ba oyo boy tozalaka pour élection te
parce que biso to côté ya ba jeune lokola lobby nazalaki mopanzi ya lukunga biska oyo boba resista ba yambaki moko ya bango pe resista na yebisaki bango bitumba oyo biso to ko bunda eza bitumba ya mboka eza bitumba oyo boy congolais na congolais bisika zali ovandaka na maluku ovandaka na kwango ovandaka soki wapi telema le 17 obima parce que élection ndenge na loba yango awa boy kosalema te soki bokola na biso te na bita so bokola na nani parce que depuis le bureau ya Janine Mabunda titre kokoma na bureau ya Mbosso bah que ça déjà retard il y a une année 7 mois déjà zalaki étation mabe et là qui ça déjà que non nous ne sommes pas prêts ya kokende na nzela ya démocratie oyo batu oyo boy bakendaki na sa institut pour na komema mboka na biso na démocratie mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce n'est pas ça la démocratie que nous sommes en train de vivre nous vivons aujourd'hui c'est de la jungle là où les institutions du pays ne sont pas respectées chacun étale ses bêtises à l'opinion publique yango wana bana Congo na minute o ndenge na koyebisa bino ngonga eza mabe ngonga oyo topusani na yango eza ngonga oyo boy il faut biso nyonso unissons nos forces tosangisa makanisi na biso mpona kosensibiliser peuple mpona kotelemisa peuple ayeba kotelema mpona kozwa oyo etali bomoi be avenir na ye na maboko parce que bato baye konyokola biso na kati ya mboka oyo boye bato nyonso bayebi yango c'est Joseph Kabila oyo amemela biso barwandais oyo bolelo babiselela bazwa Félix Tshisekedi bamema epai ya Yoweri Museveni bamema epai ya Paul Kagame nde lelo oyo boye souffrance na mwana Congo eza na katikati oyo boye okomona bamisale eza koya te okomona ke non insécurité ekosila te pourquoi parce que nous avons des traîtres na kati ya mboka na biso mais pour mettre fin na ba trahison oyo boye ezala répétitif ici te moi je vous demande c'est une obligation oyo nazo pesa na peuple congolais nyonso bisiko zali otelema pour que non obunda pona mboka na yo parce que soki obundu te ne crois-tu pas que no batu o basa na régime oyo to komona bango lelo oyo boy bakobunda pona place na biso parce que batu wana boza komona nde bazobimisa ba uranium bakobimisa ba cobalt bakobimisa ba manganèse ba minerai na biso bakokende kotika yango na bamboka bapaya bazokende koinvestir mais yo mwana Congo awa boy ovandi na se ya nzete okolela mosala ezali te eloko akolia ezali te parce que on revendique na nos droits na ote yango na lobby boy élection ndenge Denis Kadima ko saka babuzo banaye eza juste Denis Kadima o akoloba wana e ko uta na munoko direct ya monsieur Félix soki monsieur Félix azui ordre uti na Rwanda na Kigali na Burundi na Uganda nde o komona bango nyonso ba ko exécuter makambo wana bayebi biso makambo coup d'état pour l'état na munoko elimoi esuki wana te ono balandi monsieur Félix coup d'état na Brazzaville pa ya mwana mosi moko mais on se pose la question réellement na mboka o vraiment boko zoba banani donc coup d'état ngo pa na bino komo ka eloko mo masano donc coup d'état comme ko a jouer boko saka nango OK na Brazzaville balandi na coup d'état ça c'est blague avec le peuple congolais yango na zo biso mo na Congo ba onyo so ba ko sala biloko oyobo eza distraction ba ko mema biso na distraction mais moko ende ko na bino na tomboli moto na ngai Bruno Mimbenga les résistants na mama Océan na bande ko King Bukele bande ko Dosta to ko sensibiliser to ko mobiliser ba jeune to telema biso baso ba leader politique na biso ala muka basa ko sala oya bango par la responsabilité biso peuple congolais ndenge na lobaki na pouvoir oyo boba mvuluzi ba pesa ki ngai je dis oyo boye e koza la journée morte musale koza la te eloko ekosalema te transfert kozala te biso banso peuple congolais na balabala mpona kotalisa ke non le Congo c'est un état souverain oyo boye bakoko na biso bandimaki kotangisa makila na bango po tomona oyo toza lelo oyo boye alors soki yo ezobima te vous croyez que ndani akobima na place na yo ennemi na biso bitumba biso tokobunda yango ntango tokozwa bokonzi oyo boye tokobanda kotangisa bana na classe l'ennemi numéro 1 ya Congolais, c'est le Rwanda, c'est Kabila, c'est Félix, et puis d'autres pays viendront par après. Parce que souffrance auto comme on a le infiltration et armée, et comme il la présidence de la République, n'a pas service secret en Mboka, n'a pas service de renseignement, n'a la police, n'a ni moutoua la biso misère au c'est Kabila, comme on a Kabila le père, Tina Kabila le fils,
ndele lo obo mboka na biso bomona bazo mabele misusu ba pesa ba Rwandais o ba koma ko benga ba Banyamulenge depuis ka ba Banyamulenge baza ba Congolais. Et puis le obo ba ko maka biso na distraction côté obo Peter Kaza, Nicolas Kazi a dit, a contredit Denis Kadima a contredit gouvernement, au comment la Union Soana, ils agissent pour embarquer le peuple congolais. Pour la Colongola Bisso, Nabitumba, Otozanango, Tobana Kolanda, Connery, Nabango, Bacomédio, Bakosala. Et ça bêtise. Yango na Ebisibino, Bana Chang, Bana Funa, Bana Mwamba, Bana Lukunga. Bisso Basso, j'ai dit Oyoboye. Sous mot d'ordre était. Parce que le mot d'ordre, c'est toi la population. Mot d'ordre, c'est au peuple. Alors, vous voulez que qui d'autre viendra nous donner encore le mot d'ordre? Il y a un azoloba awaboué. Élection ou pas, il faut que le peuple a manifesté de la façon nyonso, ça peut permettre pour que Barenzela na mutu nyonso oyoboué azoluka ko se maintenir na pouvoir na lolenge ya Kanai na lolenge ya Loma. Lokola to comme na régime ya monsieur Félix. On est battu, on va se mettre au travail, bah comme la cabisso ba loi moko boy, et ça mutuna makolo, le ba député ba comme ba déshonorable, pourquoi parce que ba ko somba ka ba ona na moso na ba palissade. Ba député ba comme ko bunda kuna ko swana. Ba ko finga mboso, pona ba eriere na bango, ba emolima na bango ba zu yango te. Mais yo muto zangi musala, ba député wana ba ko bunda mu kolonini, pona yo chômeur. Regardez-moi bisa oyo boy. Bon, comme on est que non, l'icolo ya polo, au minimum, on peut prétendre que non élection, l'icolo à 5 000 francs, bon, on peut se député ou en avis. Ce que ça pour le terrain, on bango ndenge le bassin en retard, sur 2 mois, il molima na bango, bango na bakomi koso na bako bunda. Mais pour nous, muto za na kamai. Loko na maluwe kakuna bande ko na ngai mukwana na kindaki na moki pasi na mawa. Na ke mukolo na mitendi. Na ke mukolo na mboko bagata, na yoki pasi na mawa. Ndenge na kumona ndeba Congolais ba ko vivre. Alors, il y a un mouton qui sa député voix. Est-ce que aussi, il y a un l'Assemblée nationale parce que c'est la enseignant Mbongo? Du jamais vu. Mais ce que ça pour le terrain à Bango, aux hommes à Bango, Baché Molongo Sombo. N'est-ce pas qu'on a quoi Sabino? N'est-ce pas Félix Alobi? Il faut qu'il y ait une transition au travers de Nika Dima. Tant qu'on va qu'il y ait une transition, il y a un Congo, il y a un Bango, pour nous, il y a un terrain à Ugulbamate. Bango, il y a un Kabola poste. Bango, il y a un Kabola gâteau. Pour l'année, il y a poussé dans la vanda, n'a pas payé maman mouké, et comme le régime, il y a Tindika Chakal. Dès que tout le monde a battu, Oyobo. Yango wana pas la conseil sa hémorragie Oyobo na Congo. Nous devons nous lever. Totalement. Tobunda. Ba leader en Union biso ya la muka balobi. Mokonzi Martin Fall déjà lobaki. Oyo to komona crise Oyoboye. C'est Félix Aboutoua ko luka ko mema biso na crise Oyoboye. Crise Oyoboy, et sont à gauche de droite, Moutouaza la base, il y a crise auto kokoma na en 2023 à Aboy. Na moi Otoza alelo en décembre, en 2022. C'est Félix qui prépare tout ça. Yango na yo mona ko autant ba leader ba ko lo babo. N'est-ce pas ça ko baza ko ebisa yo que non, tellement zwa lingenda na yo, obi mana balabala o appliquer article 64. Vous voulez que nos leaders parlent de quelle langue pour que nos peuples to comprendre? Oh le peuple ndenge nini? Yango na ko bengi sabino ba jeune. Bato ba yebi bitumba Bruno Mimbenga. Moi je lutte pour la nation, je lutte pour les valeurs. Les valeurs c'est que non, héritage et mboka et ça la partager d'une manière équitable. Que là où passe un Congolais, que les gens sentent que non, oui certainement, il y a des gens intellectuels au boy, dans le monde va respecter les Congolais. Et ça c'est que le Congolais le au boy, n'est tout ça qu'on vivre Congolais comme le Congolais papier mouchoir batunyo so ba ko seka ba Congolais. Pour nani parce que nous avons des dirigeants au boy, baza n'a produit il y a illégitimité les dirigeants qui n'étaient pas issus, il y a voix à peuple. Il y a un autre émission au Congo. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Monsieur Félix Azongi Simboka Oyeboy n'a retard même il y a 32 ans après l'indépendance du Congo. Mboka commissalité. Ba investisseur bazoya na mboka te. Bazoya kaka batu bazoya abo, batu ya mafia. Oyeboy lelo bazo exploiter ba minerai na biso, oyeboy biso totikali toujours ba pauvre. Ba ko sala ngo ba ordinateur. Ba ko sala ngo ba portable. Mais yo mutu o za na kati ya mboka wana bisika ba ko bimisa mosolo, bisika batu wana bazo ko mvwama yo za ko bénéficier na ngote. Donc eloko oyeboy, oza na santé ya malonga te. Environnement to vandi.
Jatini ngobila même batuna buzo be pai, a même batuna distraction pai, ba parti politique ko bota ma ko mayebo. Solution mboka Congo ko mona na te. Ba parti zo bima, même makambo Congo et autres otambola malamu te. Yango na lobby. Nous devons sortir. Nous devons répondre massivement pour nous que non, nous ne voulons plus de ces gens. Il faut que nous, la population, nous soyons très exigeants envers Batou. Oh, on va diriger biso. Mais le oh, comme pyramide renversée, bango ba comme exigeant, on dirait des bangons de pouvoir oh boy et où t'arrives pas na bango. Tandis que yo mukolo pouvoir, yo peuple congolais au souffrir. Ça combien fait le monde à 2 ça fait combien à 1500 fois 3000 fabisika biso. Un litre à ma foute combien à 5000 francs. Tout ça, peuple congolais a ça combien la caca. Jusqu'à quand irons-nous avec ces bêtises? Donc, moi, je tiens à vous féliciter, tous les jeunes Congolais conscients, consciencieux. Oh boy, bozu conscience, il y a quoi bunda bitumba pour Namboka. Et non, il y a quoi bunda bitumba pour na intérêt. Oh boy, ba miette, oh ba leader politique, oh ba sana katia gouvernement, oh boy, ba ko pesa ka ba jeune, ba ko désorienter, lutte à ça combat, oh boy, tout s'engager dans moi. Lelo, ndenge naza ko ebisabino. Mboka est prise en otage. Batuna batu bazui en otage. Pourquoi? Parce que ces gens ne nous ont pas montré un bon chemin pour l'école. Na bamboka misu to comme na professeur à l'université, ba côté ya batu, lo lenge ya patriotisme, lo lenge ya kotali c'est que non, mboka na minute obo, to so kende wa, mais chez nous, les docteurs des universités, bazana ba cabinet ba ministre bazana ba cabinet ba mboso oto komona mboso akosakana ka ndeko ji de kaso aochela nga photo na papa mboso ako na bilenge ya bana basi. Regardez-moi ces gens. Musala mboso akena na l'Assemblée nationale a récupéré bareta nyonso et puis soit iloko aboy bo komona ngo. Donc biso ba papa mboso to komi na course ya basi. Et puis batu ya boy yo mona Congo za ko nyokoma papa mboso zo mbonge belé akopesa ngo na ba jeune fille. Tant na bisaki bino a que no régime auto za ngo oyo boy. Ba kuwela ka basi ndebo mona mboso wana à son âge. Mais biso to ko zanga misala. To ko zanga traswa malonga. To ko zanga bilia mboso akomi star fête ya Saint-Valentin tout le monde peut mboso akola biso moseka we aye maman. Regardez-moi ça. Il ne travaille pas, ils sont là pour la bagabéji, pour la bouzo, pour la futurité, pour qu'on me biso ba jeune na loyenge. Yango na ko yebisa au na Congo. C'est 17. Bisika oyo bombo ka ba ko kabola. Biso toza awa na Kinshasa ba distraction. O ba denika ba ko yebisa biso élection et consort. Mbongo ezaleza te, mais là ba ko détourner ba 500 millions de dollars américains. C'est ça la bonne gouvernance. État de droit yango oyo ba bisa biso yango oyo boy. Anti-corruption oyo boy la lingette ya koloba. Regardez-moi les gens qui détournent l'argent du public. Où en sommes-nous avec ce dossier? Le lo oyebwe batuana bakotambo ya libanda. Le lo oyebwe batu bayiba kimbongo ya gratuité de la sema baye ko s'adhérer na kati ya union sacrée. Regardez-moi la bestialité de l'homme congolais. Regardez-moi là où nous les jeunes nous sommes manipulés. Yango na lobby mboke za mabe. Nous sommes en train de sensibiliser les jeunes. Ce jeudi, nous devons sortir massivement pour dire non à la balkanisation et puis pour dire que non, M. Félix doit partir coûte que coûte parce que c'est que nous avons vu c'est des compétences si avérées pendant le temps où nous sommes Alexis Nakati Moto ya Congo. Tant que Emmanuel Macron va travailler pour la France, tant que le président Poutine va travailler pour la Russie, tant que l'Américain Joe Biden va travailler pour le peuple américain, alors vous croyez que non Batouana na kombo nini ube charte ya oninde bakoya ko travailler pour na biso ube bakobunda pour na biso peuple congolais tobima na pongi oyo boto tolali. Ce n'est pas pour rien ton leader na biso bakendaki na lamuka baponaki kombo oyo pona kotia lamuka. Cela veut dire que non, ils avaient senti en nous la population congolaise, en nous la jeunesse congolaise, il y avait une lourdeur oyo boy singawana ekangaki biso yango wana omonaki ba leader na biso nyonso balobaki nous devons nous réveiller. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de sensibiliser les jeunes. Nous sommes en train de mobiliser la classe politique congolaise. Nous devons nous réveiller pour que non, pour que non, les étrangers, partout où là où se trouvent les Congolais, tous à la battue à Valais et non tous à la battue. Oh oui, bah pour respecter Bissoté. Les lendemains boyebi bandeko. Biso musala auto ko sala ko sensibiliser ba jeunes. Na babala bisika to kotambola. To komi belema à battre. Semaine passée, j'ai été menacé.
Yo muto ba kotinda pona kolandaka ba mama osea. Continue musala na yo. Mais yeba yango. Ke musala o biso to ko bunda. Biso to ko bundisa te ke no to za contre mutu be songolo pakala. To zo bunda parce que makambo za ko tambola mabe, yango to ko dénoncer biloko ko ko sala. Parce que tout le monde que non, batu oyo boy, ba ko nyoko na lisusu peuple congolais, c'est vous régime ya soi-disant IDPS, le peuple d'abord. Boke ko sala ba corps na bino secret ya molili pona ko ya ko zwa ba Rwanda ko kotsa bango na ba institution ya mboka nyonso. Ba Rwanda ba komi ba ambassadeur ya États-Unis na kombo ya Congo. To ko monaka Félix a okabolaka ba trophée na ba français. A ko za trophée, a ko pesa na Koffi Olomide. Qui ignore que non Koffi Olomide est français? Qui peut ignorer que non, Dadou c'est un Français avec la musique pour les Congolais. Alors regardez-moi Babilo Kabongo. Tandis que nous avons des gens là à la carte Ambo Kanabiso, au Bako Bunda, Bako Emba Banzemba Kitoko, pour éveiller conscience sur le quoi Bande Konabiso est un père. Bako mérité. Mais pourquoi nous avons besoin d'Abiso pour nous Mabiso? Yango n'a pas mettre la communauté internationale, nationale à témoin. Tous les victimes, il y a des menaces téléphoniques. Tous les victimes, il y a tentation et enlèvement, mais moi je sais que non bitumbo biso to kobunda. Et ça pour que non lobby atabiso so to kofi. Mais peuple congolais a son destin na boko. Il y a tellement au travers soulèvement populaire, au travers une guerre réponse oh biso ba congolais to ko pesa ba Rwanda pour que non respect en Afrique régionale. Peuple congolais bitumba biso ba résister bino mibenga to kobunda pona mbongo te to kobunda o te que non pour lobby soki nini to kobunda bitumba o bo que non lobby soki to gagner Mutuna musala kosala à se retrouver. Voilà notre essence ya combat obiso toza komene. Yango naza ko bengisa yo itake moko ya bayi Kongomani. Olinga kamboka na Congo. Telema bima na balabala parce que batu oboy ko kanisa ke élection na mboka na biso eza juste volontaire ba mindele. Eza juste ba volontaire ba impérialiste. Oba ko manipuler ka peuple congolais démocratie, il n'y a pas la démocratie. Parce que avant démocratie en Afrique, avant démocratie en Congo, tu baki déjà makambo que non oeza mabe oeza malamu o beaucoup sala beauté o beaucoup sala bo et puis ba ko na biso bana ko vivre n'esprit ya communauté yango na bomoni ba bitumba nyonso ba bana ko mener et c'est là qui réussite ce qui dans une en 1959 au monde que non ba para na biso bana ko tambola na komba banzambe na bango ba ko bela banvuluzi ba ko bela ba kipambita ba Simon Kimbangu ndenge moko biso peuple congolais il faut to invoquer ba koko na biso pour que non tozala tozwa réussite na bitumba o to ko bundango na ba Rwandais o ba ko menacer biso. C'est ça l'unité d'une nation. Mais regardez la jeunesse congolaise. Ba yel biso ba démocratie, ba yel biso ba moy belé ba ko kabola biso pour que notre vivre en division tandis que ba Rwandais ba ko zwa muso na biso to biso to na division to ko bobanaka pa pamba. Tout ça na distraction. To ko zala ka makambo eza ba futilité au lieu to la focus. Parce qu'aujourd'hui, là, il reste une année, quelques mois. Oh, bon, il faut Félix, écoute, il faut qu'il y ait une télémission au Congo. Bon, il faut qu'on crée une instabilité dans Sakuru. Pour la Kouébi Sabiso, que non, Mopanzi, Yakuna, na Kassai central, insécurité, ça dit, fabriquer ma camba, Kamonaka Sapu, pour que non, va avancer, va raison, na bango, ba soloba. Même idée, on a, ba ko luka pour la bande qu'on a biso en Nord Kivu. Que non insécurité ça qui na est ndé yango sali que non to kene na transition obo eza le kuta eza distraction bazo mema biso le kuta munene bazo na bilan ko présenter te yango na biso mo na mboka Congo lokola batu obo ba la kisi limite na bango nous devons sortir nous devons les chasser pour que notre soit dirigeant sika ba dirigeant obo baza na souci ya ko défendre l'intégrité du territoire national. Merci Bandeko Balandi ya Océan du Congo l'émission na bino bolinga kato solo la pona mboka Congo. Tokomi na suka ndenge na zoye bisabino awa boy. Certainement nous sommes menacés mais ba menace na bango te ya onde ko pekisa biso poto bunda bitumba oto ko bunda. Entre la patrie ou la mort nous vaincrons. Tant na ko mona ba konzi oyo boy. Ba frapper, ba ko mera ba chapan, ba ko tamba mitu ka Alix même ba peuple na bango ba ko nyoko ma bazangi mai na mafuta. Bazangi biloko kolia bazangi courant et pas na bango eza kolobe bango lokomote yango na bengi sur moi na Congo au telema oya ko se joindre na lutte auto za kobonda bisiko sali telema je dis o boto kutana na tongo poto banda bitumba o boy tondimai kobonda pona ikolo na biso numéro na ngezali wana bino bato bosa musika bosa pembeni bosa wapi boko mela biso
na plus 243 81 73 11 702. Ceux qui posent un besoin de soutenir Bisso, ne fils que na transport na mai pour permettre aux résistants jeudi vendredi to mener lit au 2 jours consécutifs et que ça le bienvenu. Plus 243 81 73 11 702 wanande boyiko komela biso ba tu oyo tu telemi pour la sensibilisation ba résistant no mimbenga na ba mama aussi bande kingi bukele bande kuna biso batatiana osango oyo baza ko munamboka ba journaliste engagé oyo botosana bango na bitumba oyo pour que non ba rwandais balungwa na mboka na biso parce que il est temps que non mutu na mutu asonga oyo mboka akende ko développer mboka na bango parce que na mikili misusu soko sali 2 à 3 ans ba bisaka papa umei na mboka na biso bozonga nanu to revoir nanu makamba mboka na biso mais Congo ekomi lokola dépositoire parce que yo mona Congo ozuna no conscience wana te ya kubunda pona mboka na yo pona kozwa pe oyo yo mboka batu bakoma ko respecter yango soki nzamba lingi ndeto okuta na bino ndelo baka yango toujours liboka ya pilipili ici la kasona mokolo moko te mona place nini mbwa akaba moko. Merci Ingeta.